Merci bande konangai. Na minute je doute que bato bazali ko komela ke na koji même ko lo baba makambu zali ko kuma awa je ne peux pas être corrompu. Tuna mutu tika eba na zali ko défendre nzambe ou bien mokili. Mutuna mutu tika eba eta zali ko défendre population pour atiape ville fitira bana na fitira pays na danger. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour prendre un message comme papa Joachim Lobabo, papa jamais. Na lingi pe comme on a ba fleur na vile bozali ko bois que la ngai awate que tu es tenté de faire un bon travail. Ozali mo bali radio www.radiolisolo.com ezali ko fongana. Bon mesana ko loba. To kimi saki la fois passée, tant te invité que aya awa. Na makamo Italie carton rouge. Bozela ki émission katana. Bozela ki ba Skype comme rouge. Tangu na kei na sima nanga mutinyon sa komi goya kolba azawat. Mutinyon sa komi goya to kimisiye. Lelo na zali na zonja ozali wapi? Oh ngana zana question na ngai. Jour ngona ko yebisa ke biso nyo sto joindre parce que ye mutaza ko sala musala kitoka 5 centiers. Na ozali wapi po ya challenge ngai ke 5 centiers ngo ezali ko sale mana sima ya makirate. Et que bazali ko bomate, je n'ai pas besoin d'un papa Tshisekedi pour venir me rappeler que bazobo abana ça que ya butembo kuna. Et que tozela tita ngana ko ya bongo. Non, parce que na data lelo c'est na ngana butembo na Ituri. Ti kuna na Uvira. Bazako rapper, bazako bebise. Mais tika mwana ministre lelo na yoka na ngaba utai ko refuleye na vyo wana e comme nini to sala réunion ba communauté belge nyonso, communauté internationale nyonso, ba diplomatie nyonso eza aona Kinshasa, toka ngabango, biso pe suto song ça va on apporter ça la revanche. Ceux qui bazali mi bali, pourquoi ne pas aller faire la première revanche d'abord na ba ser na biso na data lelo bazali kuna. Donc pour moi na yo ministre, moi na yo président, moi na yo sénateur, moi na yo député, ba uti ko refoule yo, siko ngo comme ça justice na Congo, to lobela yango, toke na ONU, bonimbo la musamunoko. Tika mwana shegera kene ko yiba. Justice mwana ni bote na buluo. Luzolo ba misala ba prison. Sonia zalite wena osala moninga na yo congolais. Prison ya hôtel ya 1 mètre. Mutaza na taille 1 mètre 70. Boza ko taille na prison na plafond 1 mètre 20. Sonia zalite ta ko lala bo réduire chambre ya celle na ye na 1 mètre 40. Pour ni bon vine aya sumu laite jour pe ko bimise bote ata na clinique azo ta thérapie botiki ata na balabala nsonge zalite bino boke ne ko yiba mbongo na bino me mwana kuna aiba dra pamba po alala kana seya ya wenze wana pio ya mbula ebeta yete boza ko benga ye muyibi boke ko sale prison na buluwo metika bana bino baza bourse pays ba yiba yango ba voyager na poto na mbongo ya leta justice zali ko mona te ozali wapi yo Kongo muzila ko piola ka munoko totika bango totika election po ya ko longola biso mwana ndeke na tangu ya yo ba bomaki ye justice zali te ba o bazali ko bo bango ba o bazali ko ya bango nde toze la tangu justice ko ya pendant que ma sœur quelque part là dans le Kivu aza ko kufa ngala ngene ko zela songolo akomana no président mukolo wana toko yako cha pouvoir toko yako cha justice mutu yemo ko asodomiza batu aboma batu no mwana Congo je ne suis pas un tribaliste na bimisi Congo ya région nyonso awa ozala mwana Equateur obenga muzombo ngana ko benga ozali mutu zongo ozali mutu ya bangi
Oki lokoza mwana bandu lokobeka ngai nazali nani nazali muzombo na koyebisa kita na side bandu lukuna na kwango na bino kwango vous êtes tous les angolais bosala ka frontière kuna ozala mwana kasai na sina yebiso deja oza mwana chikapa na kobengo ozali mwana lukapa saorima nyonso angola kuna ba diamana bino bokosi na batuke uta na chikapa kuna patelema mingi pe uta na angola vous êtes tous mélangés là-bas pesa na région na yo yakawa na yo kayo yebisa ngoza mwana Katanga na koyebisa mwana Dilolo tiese ou bien un angolais ou bien ozali pe complètement un zambien mutu kutina ve mutu kubangi saboninga te biso nyonso mbula 2011 je vous promets malamu ezala teke tozali bana ya Congo te mais soki tozali bana ya Congo malamu ezalaki obomaki mwana ngai te obomaki ndeko na ngai te obomaki koko na ngai te ozali kotikala kopermettre bana este barape bango te mais soki nazali mwana ya Butembo je me réveille cette année soki bokomona nga na 2011 te rendez-vous na 2016 na zongi sibilo antenne kuna papa deve zwa antenne mutu nyonso abimi lâche lelo weko wele congolais moko abimi te nsona bino ezalaka te na kalande bokoti koti boza kopiola minoko bozali wapi o ngai combattant ozali wapi nga résistant ozali wapi ngai chakudia ozali wapi oya kosala face na nga awa ngai passer tel ozali wapi po ya awa te Ngwanda ozali wapi papa Tshisekedi ozali wapi Kabila ozali wapi bino nyonso bokende na bino na bandako na bino vos masses les millions de marches bokende kosala on place kosala ngo na lingo mona musapi ya sanité mbula oyo nazala pouvoir te mais munoko na ngai kozala pouvoir babotamaki bazalaki ba président te babotamaki bazalaki ba gouverneur te babotami bazalaki ba sénateur te bazali mibali je suis aussi un homme bolingo ya place mutolanga bakulango boke na lufoto place na botamela boke na kutango na bolingo ya adresse na ngai bino nyonso boyinga bana Congo bana kisantu boyebi na pesa kabino ba émission na télévision vous me connaissez chaque année je suis au Congo na kima ka mutu moko te ndeko diana je vous remets l'antenne bino nyonso moko te abimi awa alléluia nzamba pambola bino